Moto azo bloqué avancement ya mboka eza monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Ndengeni parce que il y a un président de la République. Azo bloqué ango. Lelo awa. Est-ce que conseil des ministres Salem parce que Boto Semi be côté jour yazo nommé ba juge bino bokima qui premier ministre ya quitté. La lobby est-ce que devrions-nous cautionner une violation constitutionnelle? Parce que Congolais Andima comme président de la République, c'est comme ça qu'il est président de la République. Donc, a commis président de la République, n'a pas cassé mon côté. A commis président de la République parce que Kabila Andima qui a comme président de la République. Peuple était mais Kabila Moutandi. C'est Kabila qui a organisé les élections, camarades. Tout ça clair. Tout ça clair. Ce qui Kabila a cherché volontaire à organiser l'élection. Est-ce qu'on devrait parler de Tshisekedi président de la République? Là, vous avez la réponse. Il y a un autre que c'est par la volonté démocratique de Joseph Kabila. Vous comprenez? Il y a un autre que Lelo, Joseph Kabila, a sa passation pacifique à pouvoir. Na biso bilenge ya Congo oyo tondima Joseph Kabila comme modèle parce que yene muto alakisa biso nde bakendaka na irne ko boaka bulletin. Joseph Kabila nde muto aloba non congolais nyonso ko ma pe député national. Joseph Kabila nde muto congolais nyonso ko ma pe président de la République. Ozolanda yango biso tondima Joseph Kabila tondima peur que Joseph Kabila yene muto aza père la démocratie et yemo ko ne peso sala que Congo etambola malam. Tshisekedi et sa bande. OK? Bah toi Tshisekedi pour ne pas citer l'air, non parce que comme bango eza mabe na population. Au mona maman Denise Nyakero akenda kobina na ba Rwandais na Rwanda. Mbongo esanini et traversa na ba mariage moko boy tozo bata ba kolo mariage wana te. Ya ba Rwandais kakatobi kezaki na kati ya Rwanda na Kigali. Au mona kiango est-ce que PPRD et lobina Tshisekedi ke kosala hôpital te? Vous avez la réponse. Est-ce que PPRD et lobby na Tshisekedi que kopesa à Congolais $100 $100 vous avez la réponse. Est-ce que PPD Ndomut et Sengele Futamboka? Vous avez la réponse. Ce qui est acquis que le président était du PPRD, vous devrez me poser la question et je devrais vous répondre aisément. Mais ce que salango bozo tcheba kale ako travailler ndengeni parce que parlement za ebino sénat za ebino gouvernement ebino aloba awa na campagne na ye que akocha état major na Beni. Est-ce que biso to pexeka ke de Beni? National chala mwana oyo epesi kizunguzungu mboka mobimba mokili mobimbe ningani pona ingratitude oya yembika na ta oya consultation ingratitude nani atindie aye manzembo wana et bon ndeko majilu ayemba ingratitude kalna mtatinda ye omoni bala so lo bake bala kaka nzeto matele yango kokitela okosotete na lobby majilu système paix à son âme. Ayembela biso ingratitude nani mtatinda ye Marie Misamu personnam ayembela biso la reconnaissance en d'autres termes azobo ingratitude alors qu'il faut tout la reconnaissance na mwana est-elle une artiste vrai ou faux? Vrai. Tango bazo yemba banzembo ya béton. Est-ce que ça fait de baisse? Parce qu'il a fallu que Tchalamouana a s'inspiré. Tchalamouana za yemo kwa lobiango. Azana makambu oyo akontra na vie. Na yemo konanu. Bato ya salela bolamu. OK? Bamona bazongisa le bolamu wana te. Ozolanda siko a s'inspirer na réalité ya vie na ye. A salinzembo. A dénommé ango ingratitude. Comme il y a aussi d'autres ingrats. Oh bazalaki mwindu il a fallu topia bango oh topia seka bango po ba comme pembe Hollande yango boneti ba choli bango. Le président Félix après que ça la consultation de bazo sala ceux qui bayokani bazui décision pour tomoni Martin Fayulu pe azoya te bazolo ba bosangani na FCC na ndeko Martin Fayulu to ebite wana ezaka ba Joseph Kabila c'est la sagesse de la République. Joseph Kabila c'est l'intelligence de la République. Joseph Kabila n'a rien à faire ni avec qui que ce soit. Tout simplement parce que Tisika Awa, Joseph Kabila, il est sans froid. Aotala makambo na musika. Na lobby, est-ce qu'on t'appelle ici Joseph Kabila? Est-ce qu'il y a un avion Congo Airways? Na lobby akenaka Congo Airways. Joseph Kabila a la tournée na ye parce que déjà rentrée politique azana kisasa. Rentrée politique. Donc il fallait que Katanga baboyi. Pesa qui date. Il y a pesa qui date. Ouais, ça va spéculation. Joseph Kabila nan mutoro pekisa ye. Mutoza Hollande ki ngote
conseiller, il y a président de la République, il y a 2500 militaires. Il faut 2500 moura. C'est pour vous dire que ceux qui sont déjà protégés par 2500 militaires, commandos. Vous pensez qu'on va pas voyager. Donc on doit arrêter ça. Joseph Kabila, parce que date. Pardon, 2500 militaires. Et Sali Bisso passe. Il est le seul. Il est le seul parmi les Congolais Oyo à Sala qui Mboka Oyo et la démocratie. Il faut 2500 militaires. Il faut protéger, il faut comme 10 000. Mais l'État congolais doit payer, ce sont les militaires congolais. C'est l'État congolais qui doit payer. C'est l'État congolais. La lobby que c'est l'État congolais qui doit assurer la sécurité de Joseph Kabila. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Bébé, t'as pas conduit sur Mélanie. Mais bébé, ils allaient dire faut que tu quand même après ça qu'il a adresse pour la château rouge, je suis allé pour la sombre produit wana. Et puis la sombre bien la tout ça rabat bicolo. Au lieu comme ça système 5G et comme si système 1G. La même chose que la Sonia Rosokolana Baninga. Système est comme un choc. Voisin. Oui, voisin. Voisine. Vous n'avez pas acheté le bon produit. Avant Osoma, produit Awatuza, rassurez-vous que vos pays maman Nicole. Mais parce que soit qui est un téléphone, ah, on va take le produit sans étiquette et puis ça va te bicolo. C'est là. C'est ça la bonne potion. Voisin. Au fond, il a mémoire. Au peigninga. Keba, ba pirate, ba komi ebele. Soki obengi man Nicole Madon. Ayamio na téléphone. Nesomba. Soki ayamio te, kosomba te. Voisin, moi j'ai réussi. En bon, Qu'est-ce que tu veux faire? Chez toi là-bas, il y a des pamplemousses. Mais chez moi ici, c'est le plateau de Batéké, mon frère. Plateau de Batéké à France, le fond de la Nania. Le vrai est là. Produit Awatoza, original, chez Nicole, Tokende Mosikate, Kaka, chez Nicole. Produit Awatoza, c'est une potion magique faite à base de plantes naturelles qui répare le vergeture, augmente la taille du pénis, de sein, arrière-train et mollet. C'est aussi un produit aphrodisiaque. Manicol nde kolo masolo. Ngangata formé monanaye, abombelaka esekele moko. Bayibi outillage, babosani artisan. Mama Nicole yaga, yaga, Manicole yaga. Motema ezoka kaka. Lingua, sia. Si, appelle-moi Fernando Style. Likolo ya kobanga kanyoka ye. Nakomi kobanga na singa ye. Motema nanga baby. Si à ma tata. Tu as brisé mon cœur. T'as fané cette fleur. Non, Piron qui t'emballa. Tu es parti mon cœur sans vraiment me prévenir. Tu m'as rendu philosophie. Tu es parti mon cœur sans vraiment me prévenir. Tu m'as rendu philosophie. Yawil Moucheni. Pona kobanga kanyoka ye, nakomi kobanga na singa. Vraiment? Pona kobanga déception, nakomi kobanga kolinga ye. Oh bébé, bébé, ah bébé. Elenge Congo TV, chaîne moko na kati ya République démocratique du Congo, mbote na bandeko nyonso oyo botalaka biso na musa kitoko otosela rabino na kati ya Elenge Congo TV. Martin Engi double vitesse à fusée, ba actualité ezali kokoba se kokoba na kati ya mboka na biso. Alors boyebi
makambo euti koleka na oyo pe ezali sur place tokosolango lelo Elenga Congo TV tue awa na PPRD poto sola vraiment na bandeko na biso ya PPRD te ba réalité pe ya makambo misusu ndenge ni bazolo ba mboka ba bloquer mboka ba sali boye lelo tokosolango na bandeko ya PPRD est-ce que bango ne mutu ba bloquer mboka ou bien nani ya bloquer mboka kana maso na biso ya lelo tokosola peli solo ya mamu national tia la mwana Nasi bouti koyo kanzembu ya ingratitude oyo auti kobimisa ndenge pe babengisa ki na aner lelo pe mamu national aza déjà libanda mais torosolana batu ya PPRD po yepe aza moko na kati pe ya PPRD torosolango vraiment lelo réalité ensemble na maître Senghor oyo ya PPRD donc actualité ezo okoba rase okoba. Merci vraiment na Sam Kunku na niveau à Londres aux hôtels Abisso. Merci na bandeko tout bokomela biso ensemble na Christian Manza ndeto bengi maître Senghor awa toza vraiment liboso ya parti na bango na PPRD poto sola vraiment réalité ya actualité nyonso. Bonjour maître Senghor. Bonjour de refuser. Bonne santé. Santé très bien. Alors, le lot on a PPRD poto sola vraiment selon makambo nyonso ezoleka. D'abord on a ligné dans to sola nanu boni santé à PPRD, boni autorité morale nabino Joseph Kabila makambo ezandengeni. PPRD parti à Yamona Congo. Parti Oyo et regorgia bato maele bato boanya. Parti cher à Joseph Kabila Kabange. Parti Oizo Kamama et pas Yemoko le commandant Totobenga Mikolo, le commandant, le chef de troupe Emmanuel Ramazani Chadari, parti Oyo, Ezo Kambama, du jour au lendemain, par Yemogona Bengi, secrétaire permanent de la PPRD, le camarade Emmanuel Ramazani Chadari, ils ont très bien, Makambo, ils ont bio, Totambola Malamu, donc ça va. Ozotambola malamu makambo eza bien wana na ndenge na bino na PPRD ndenge bozali toujours na ndenge na bisote otuni biso sangwa PPRD eza na ndenge na bisote biso nde tozoye biso OK tout au PPRD ça va. Merci moi la mboka maître Senghor tozano lelo awa ozali moko ya ba cadre ya PPRD ozo kamba ba jeunesse tokoloba ya nani ya jeune sénateur ya bato ebele osa na kati ya PPRD. Alors lelo otoko taka na kati ya actualité président de la République Félix Tshisekedi a bengisi ba politicien po bayoka na bomoko ezala mais tomoni présence na binote surtout balinga ki autorité morale Joseph Kabila yemoko azala tomoni pe kuna na ngambu Martin Fayulu azate. Alors balobi bino mutu bozo ko bloquer mboka oyo po bolingi ko solo laté bon moko ezalate na kati ya mboka na biso na lingi vraiment tokotano na mozindo oyo banani bazo bloquer mboka oyo concertation mutu oyo abanda makambo ya Congo ya kosolisa bana Congo c'est Joseph Kabila Kabange banda mwana mboka Kabila akoma awa na Congo au travers bien sûr mouvement ya révolution autant benga Afdel tangu baye na papa oyaye Laurent Désiré Kabila bakomi na Congo Laurent Désiré Kabila boyebi na ba condition nini Laurent Désiré Kabila ba impérialiste bangu na Congo basala que mwana mboka Laurent Désiré Kabila akomela te ndeko Joseph Kabila azui bokonzi banda Joseph Kabila azua bokonzi abanda kaka des consultations de dialogue des concertations en concertation c'est-à-dire lelo oyo ce qui ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo a salisi consultation pour nabiso c'est un non événement parce que eza eloko asikate eza eloko ya yambote ozolanda donc makambu nyoso ezo salema lelo esi esalama na mwana mboka Joseph Kabila Kabange yango biso na ndenge ya FCC donc plateforme ya Joseph Kabila Kabange waza autorité morale na ndenge na biso na PPRD toloba de Jacques non le PPRD makambo etali consultation ezo engagé PPRD T le PPRD étant donné que eza force politique ya liboso tolobi na biso que consultation c'est bon mais biso toroyi ko solo na kati ya consultation te ce qui moi na mboka Tshisekedi aligi okutana ndeko Joseph Kabila qui est l'autorité morale de notre plateforme le FCC
akutanaka na banda kalati banda zo bokonzi bazalaka na sele bazalaka place boye bazalaka bakutanaka. Ça ne demandait pas tout simplement que Joseph Kabila a se déplacé pour akende na palais des nations pour les consultations non plus. Joseph Kabila n'est pas un comédien. Vous comprendre? Ou on a des consultations, il y a des comédiens, il y a des boxeurs, il y a des œuvrés, il y a des consultations, il y a des musiciens, il y a des consultations, ok? Il y a des positionnement politique. Donc pour Joseph Kabila, pour Nabiso Bilenga PPRD, c'est un non-événement. Un non-événement parce que nous croyons à un Congo fort. Nous croyons à un Congo prospère avec Joseph Kabila. Nous croyons, comme Joseph Kabila, à chaque fois que d'ici horizon 2030, le Congo sera émergé. Vous avez refusé. Donc, qui bloque, qui ne bloque pas, c'est Tshisekedi qui est le grand Namasolo au Italie blocage. C'est lui qui a tout bloqué. C'est lui qui a tout bloqué. Nous avons 2, 3, 4 exemples. Parce que les gens sont en train de râler les histoires. Les gens sont en train de raconter des histoires. Ce sont des spéculations. Il faudra que Baba Congo Bayeba ce qui se passe. Donc nous avons dit que le PPRD tozo bloqué et l'autre Moroté. Parce que PPRD est travaillera pour na bola na Congo. On a de refuser. Donc nazo bisa bande ko na binga ba congolais. Muto azo bloqué avancement ya mboka eza monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que il y a un président de la République. Azo bloqué ngo. Lelo awa. Est-ce que conseil des ministres Réseau Salema? Parce que Boto Semi be côté joue yazo nommé juge Binobo Kima qui premier ministre a quitté. Est-ce que devrions-nous cautionner une violation constitutionnelle? C'est encore un problème. Donc il faudra tant où c'est curieux. Donc tout ça. Si vous respectez, il faut accasser Tolobi, nul n'a le monopole sur un autre Congolais à part la Constitution de la République. Donc Tshisekedi aza au même rang que Mama Ozoteka Maïnanzela. Aza Congolais aza voix moko. Ndena na loba. Aza Congolais aza voix moko. Donc Congolais ou l'équipe Congolais musu na importance aza. Mais quand même aza ce président de la République azo dirigé par Congolais. C'est parce que Congolais andima comme président de la République, c'est comme ça qu'il est président de la République. Donc comme président de la République na makasi na ye mokote. A commis président de la République parce que Kabila Andima qui a comme président de la République. Peuple était mais Kabila Moutandi. C'est Kabila qui a organisé les élections, camarades. Tout ça clair. Tout ça clair. Ce qui Kabila a cherché volontaire à organiser l'élection. Est-ce qu'on devrait parler de Tshisekedi président de la République? Là vous avez la réponse. Yango tozoloba que c'est par la volonté démocratique de Joseph Kabila. Vous comprenez? Yango il s'agit que Lelo Joseph Kabila a sa passation pacifique à pouvoir. Na biso bilenge ya Congo. Oyo tondima Joseph Kabila comme modèle parce que yene muto alakisa biso nde bakendaka na irne ko boaka bulletin. Joseph Kabila nde muto aloba non congolais nyonso ko m'appelle député national. Joseph Kabila nde muto congolais nyonso ko m'appelle président de la République. Ozolanda yango biso tondima Joseph Kabila tondima père que Joseph Kabila yene muto aza père la démocratie et yemo ne père zo sala que Congo etambola malam. Tshisekedi et sa bande. OK? Bah toi Tshisekedi pour ne pas citer l'air, non parce que comme bango eza mabe na population. Binote kuto baloba ba Rwandais yozolo ba ide. Comme na bango congolais nyonso timba à comprendre que ce sont des commerçants politiques. Binote bango na lobby. Vous allez prendre bango na zoloba. Par exemple commerçant ba marchand, il faudra attendre Sabatou pour son bon à présidence. Yango moni ba dépassement budgétaire. Donc dépassement budgétaire no mo monsieur Bimaka et kendara 10e ri. Hollande. Donc, blocage, Moutazo bloqué Mboka, Joseph Kabila, Ndeko Félix Tshisekedi, ou à présent il y a Mboka, il y a Moutazo bloqué. Vous vous souviendrez aujourd'hui, Mboka Nabiso, Tozana un ministre, ou à ça l'intérim à justice, mais bah pesa déjà Tshisekedi, Kombo ya Mouto, il faudra nommer était blocage to blocage té. Ma toloba to solo la bien. Na bandeli. Ministre à justice a démissionné. Il a fallu nommer un nouveau ministre de la justice pour Mboka et Tambola. Non, na lobby boye. Ministre de la justice a démissionné, vrai ou faux? A démissionné. Ou aza wana zanani? Aza intérimaire. Babenga intérimaire. Alors, tant que le ministre a démissionné, et c'est que tout ça
tous les ministres Moussoussou sont remplacés. Alors, comme ils ont ma appartenance, FCC, et comme le ministre Asika et Tindi, Tilelo Bando, a nommé, vous connaissez la messa. Donc, vous savez qu'est-ce que vous avez? Ils sont président de la République. Où on est à Liboso? Yami Balé. Banda to banda makambo, oh, ya coalition. Biso tozo la qui sa bonne foi. Ba ministre na biso bazo travailler comme il se doit. Ba ministre na biso bazo poser ba question, bazo causer ba action sur le champ, oyo ezo senga que batunyo so ba et attirer attention à batunyo so. Ozolanda, mais ba ministre FCC et ba ministre ya cash. Hein? Ya président ya république parce que ba ministre na yimoko. Ba ministre na yé bazana dans les futilités. Bazozelo si sur le bapona tindi kelabom. Bazana ba futilité. Yango tozoloba, blocage au bazoloba, blocage sur l'UDPS qui bloque la République. Le blocage sur le président de la République qui s'est fait laisser faire na bagé, il y a ba commerçant na yé politique. Oyo bazara déjà na kati ya parti politique oyaye. Maître Senghor, ndenge population bana Congo, RDC, ba province nyonso bazo souffrir. Pour Nabino, bato pe perdre et le Belarabino ni ndenge population azan musala malonga te, hôpital malonga ezate, ko sala te bino pe perdre le Belarabino. Yoka. Qui est le président de la République? Félix Tshisekedi. D'accord. Olanda ke ngombe kenda na loba makambo anati. Ekenda wapi? Na Rwanda. Omona mama Denise Nyakero akenda kobina na ba Rwandais na Rwanda. Mbongo esanini et traversa na ba mariage moko boye tozo bataba kolo mariage wana te. Ya ba Rwandais kakatobi kezaki na kati ya Rwanda na Kigali. Omona ki yango est-ce que PPRD et lobina Tshisekedi ke kosala hôpital te? Vous avez la réponse. Est-ce que PPRD et lobina Tshisekedi ke kopesa congolais $100 te? Vous avez la réponse. Est-ce que PPRD ndomut et sengele futamboka? Vous avez la réponse. Ce qui est acquis que le président était du PPRD, vous devrez me poser la question et je devrais vous répondre aisément. Mais ce que salango bozo cheba kale ako travailler ndenge ni parce que parlement za ebino, sénat za ebino, gouvernement ebino. Aloba awa na campagne na ye ke akocha état major na Beni. Est-ce que biso to pexeka ke de Beni? Ye wana tinja ngoli susu ce qui quartier général ekomi na Kakokol. Ozolanda. Avant boyo kana bo signer d'accord. Non. Il pour la campagne. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a garant de la nation qui a violé la constitution économique par juge? S'il faut poser des actes maintenant au profit des Congolais, ou on a salé pour le profit politique. Pour poser des actes, ou on a accord à FCC. C'est là où nous disons, Bandeko Bazana, quand il y a distraction, il faut distraire le peuple congolais. Le peuple congolais, et il souffrir les lots. Et ça, il y a un puisqu'on a cité, les lots, Jean-Marc Kaboun, il y a un chinois, un ingénieur chinois. Donc, batika ko distraire peuple congolais. Batika ko distraire peuple congolais. Biso na ngambo na biso. Na ngambo oya biso. Concertation et talibango. Blocage et ça Félix Tshisekedi Tshilombo. Premier blocage. Olani ngai Joseph Kabila te. Joseph Kabila ya batu témoin na mboka ndo vanda na ye na ndako na ye. Atala makambo na musika. Est-ce que vous avez déjà? Déjà bloqué lorsque vous avez non, c'est quoi ça? Est-ce que l'Andaki a wapi? Gouvernement est dirigé par Nani? Par le Premier ministre. Donc, c'est le Premier ministre qui dirige. Il est le Premier ministre. Il est le Premier ministre. Maître Senghor, merci. Alors, ce qui président Félix, après que ça la consultation de Bazo Sala, ce qui bayokani, bazo décision pour tout le monde, Martin Fayulu pe azoya te bat bazoloba bosangani na FCC na ndeko Martin Fayulu to ebite wana ezaka ba mituma. Joseph Kabila, c'est la sagesse de la République. Joseph Kabila, c'est l'intelligence de la République. Joseph Kabila n'a rien à faire ni avec qui que ce soit. Tout simplement parce que Tisika Awa, Joseph Kabila, il est sans froid.
aotala makambo na musika na lobby est-ce qu'on t'appelle si je fais akin est-ce que after avion akina na Congo Airways na lobby akina na Congo Airways Joseph Kabila zo sala tourner na ye parce que déjà rentrée politique azana kisasa rentrée politique donc il fallait que katanga baboyi ba pesa ki date ya pesa ki date wa ba spéculation Joseph Kabila nan topekisa ye muntu on a ndeki ngote conseiller il y a président de la République mo lobby azana 2500 militaires. C'est 2500 moura. C'est pour vous dire que ceux qui sont déjà protégés par 2500 militaires, commandos. Vous pensez qu'on va pas voyager. Donc on doit arrêter ça. Joseph Kabila, pardon, 2500 militaires. Et ça, il est le seul. Il est le seul parmi les Congolais Oyo à Sala Mboka Oyo et la démocratie. Il faut 2500 militaires. Il va protéger, il faut comme 10 000. Mais l'État congolais doit payer, ce sont les militaires congolais. C'est l'État congolais qui doit payer. C'est l'État congolais. La lobby que c'est l'État congolais qui doit assurer la sécurité de Joseph Kabila. Parce que yene mutu asali ke lelo yonanga tolo baneto olo babo to critiquer neto critiquer bo ozomona omoni ya bango ka mukeboy mama chala mwana tozokota wana on a lobby que Joseph Kabila azo mérite des honneurs. Jean-Marc Kaboun tolandie na kikwiti a lobby coalition FCC Cash et Katani et Panzani c'est sa classe. Jean-Marc Kaboun c'est sa classe. Attends. Alors, dossier Mamou National Tchalamouana. Chaque fois, parlons de des choses importantes, des choses sérieuses. Et non plus le nom des individus. Oh, on a une classe Nabiso. Totang Sabango. Aux Hollanda, oui. Moi, je suis son aîné scientifique. Je suis son aîné scientifique. Vous comprenez? Donc, au lieu de Kolobakamaka, Jean-Marc, ce sont des débats de bas étage. Oh ya lobby wana moni bato yene babo yango ba lobby ke bakamani engagé ka yena parti politique na ye c'est pendant que parti politique ngo pe bandima yete parce que basalanga fils mukoko ti lelo zo boya ye ba professeur Chulumbu o moni ba professeur bazo boya ye azo mona classe parce que déjà au niveau du parti il n'est pas crédible. Au niveau de son parti politique où il fait l'intérim, il n'est pas crédible. Comment doit-on parler de ces messieurs là? Ça sont des débats de bas étage de Nautolo Bango, Toloba République. Merci. Relation nini Joseph Kabila, président Félix Tshisekedi, Nathan, est-ce que Bazo Kanate, Koko ça peut Joseph Kabila Azabien. Président Félix. Nalobi Joseph Kabila Azabien. Merci Azabien. Alors dossier à Mamou National, Tchala Mwana Oyo, et Pessi Kizunguzungu Mboka Mobimba, Mokil Mobimbe Ningani Pona, ingratitude Oya Yembika, Nathan Oya consultation, ingratitude. Nani atindie aye manzembo wana et bon on de Madjulu ayema ingratitude kalnam tatindaye omoni bala so lo bake bala kaka nzeto matele yango kokitela okosotete na lobby Madjulu système personnam ayembela biso ingratitude nani mtatindaye Marie Misamu personnam Ayembela biso la reconnaissance. En d'autres termes, azobo ingratitude. Alors qu'il faut la reconnaissance. Nam tatindaye. Lorsque mon toit salé au bolam mon avis, il faut donc c'est là bolam. Elin kolobake. Nzete oyo mateli. Kaya ngonde o quitté là. So mais je vous dis. So bien interpréter ngonde ni. Mais ngala comprendre binote. Bien interpréter ngonde ni. Tchalamouana est-elle une artiste vraie ou faux? Vrai. Tango bazo yemba banzembo ya béton. Est-ce que ça fait de buzz? Parce qu'il a fallu que Tchalamouana a s'inspiré. Tchalamouana za yemo kwa lobiango. Azana makambu oyo akontra na vie. Na yemo konanu. Bato ya salela bolamu. OK? Bamona bazongisa bazongisa bolamu wana te. Ozolanda. Siko a s'inspirer na réalité ya vie na ye. A salinzembo. A dénommé ango ingratitude. Comme il y a aussi d'autres ingrats. Oh bazalaki mwindu
il a fallu topia bango oh topia seka bango po ba comme pembe Hollande yango boneti ba choli bango mais c'est aberrant. Tchalamouana Mamou National, c'était une grande artiste de notre pays à sa la fierté à Moka Oyo bato bazo fingaye baolo babiloba loba bon biso to sengile bango bolimbi c'est pas Mamou Tchalamouana parce que za maman mutema malamu obe bato bazaka zinga Joseph Kabila baza bato mutema malamu biso to limbi saka to sengi Mamou Tchalamouana limbi sabango ndenge kaka iloba na Bible ke baibi eloko ba osala te nzembo peut mettre Senghor soko landika na temps oyo landa banda debiti suka oka ba parole wana quand même bande ko pe misu ba sepele bande ko ide aza artiste oyebi libanga babaki na molili oya mi yebi kaza ingrat oya mi yebi kaza ingrat donc ba s'adresser na ye so mi yebi kaza netinga na ingrat nzembo na yoki na nga nzembo et affecté na ngonga nzembo ko umela te na kibokonzi kalate boye nyonso satana ba pesa ke paradis tout ça bokonzi ata chef de quartier za peka mokonzi ata chef orchestre na ya za peka mokonzi professeur atangi saki ozwaki na yo te ba peso ba poleki yango tolobi te tolobi boye mutu oyo ami yebike azwa te aza élève tanga mando tanga azwa te aza na faux diplôme de reçoyer. Il y a beaucoup de faux diplômes au Congo. Il y a beaucoup de fausseurs. Ils se disent licenciés, tout. Sur l'andeli bango na ba institution, ils n'ont jamais été reconnus. Alors, tango artiste a yembi, a lobby ke ozwa te. OK? Ozwa na classe te. Yo so yo ozwa ki, ba tumsu pe bazwa ki te. Martin. Ce qui ozwa il y a besoin de donc il ne s'est pas adressé à un individu, il s'est adressé à tous ceux qui l'écoutent. Oh bah la musique naie, ceux qui ont un ingrat changer. Eh ben, mais moi curieux, nazaki estromaqué à koyo kayango. J'ai été navré. Ya koyo kamakamboana, je me suis dit bébé, tokomi wapi. Parce que tolanda mukonzambo kaloba que bakacho ane réseaux sociaux va interpeller Moutouté, ceux qui va critiquer va interpeller tant on va interpeller Tchalamouana to seki tolo bakayango à chaque fois biso tozana kaya mokeli Holandi na bandela kango mingi biso tozana kaya mokeli Joseph Kabila Kabange inde mokeli Nzambe teye na lobi Nzambe ya Nzambe mais na politique na scène politique na biso mokeli Joseph Kabila Kabange. Maître Senghor alobi mokeli Joseph Kabila Kabange oyo azali na lobi ke na scène politique ya Congo Nzambe aza mokeli ya bikela munyoso siko ya bikela mususu oyo na politique il a fallu kaka Joseph Kabila akela ye po abima mais lelo oyo omoni te ke nzemba ngotango yembami bino pe bozoloba lelo ozwaka te na classe quand même tant bande kwa isidé Martin Fayulu azo ka ba moni te que vérité désir il faut ezongara na marambo ngo po bokomo à chacun d'interpréter de sa manière mais biso to bi Mamou Tchalamouana les artistes OK les artistes na pesi longonya pour na nzembo malamu o azongisi batu o bazando bunga banzela bazonga na banzela Mamou Tchalamouana vous avez toutes mes félicitations nzembo wana esengeli toyoka yango to essayer bandia koyokama déjà bien sûr que oui on n'a rien à faire avec des clips ou pas clip, artiste, zemo ezo beta. Maître Senghor, il y a pas perdu, toza a liboso, il y a pas perdu na Sir Christian, azozo ba image net toza a. Clip ou ça clip, zemo et beta. Ingratitude. Merci Maître Senghor, merci na Sam Kunku, na niveau à Londres, merci na Christian Luinama international, Glodingo na Muzinga toujours international na Léopard na biso. Alors Maître na nyo pesa message moko na numéro de téléphone pour to komi na suka. Wa il faut na longola chapeau. Longola chapeau, bayo kabino pe perdre, po mikolo yo karabino mbozo sala. To pesi bino mbote na kombo ya Joseph Kabila Kabange de partout où vous êtes. Boye baké blocage. Yamboka oyo eza Joseph Kabila te. Joseph Kabila asali oyo asengelaki kosala. Asali passation de pouvoir civilisé. Apesi bokonzi epa ya oyo azalelo en place. Yende mou. M'adresse à tout l'espace Grand Katanga. Joseph Kabila va bientôt venir
pour communier avec vous. Na lobby. Ça ce sont de spéculations. On a ma solo ya ba terrasse. On a ma solo ya ba 207. Vous allez prendre oui. Joseph Kabila à Rosala de centre na espace Grand Katanga na Lumbashi précisément. Place nini akoya ko partager moi mikolo na batoto Katanga. Kimi ngakati ba kimi se na moto consultation. Non, Joseph Kabila za mokeli. Ako bangekela muté. Pourquoi na ponika ke fanda Katanga? Tika biloko wana. Est-ce que ça que nous va na Katanga? Ça combien de temps? Combien de temps na Katanga? Non, moi je suis plus Joseph Kabila. Disons dans le bien que Joseph Kabila va bientôt venir au Katanga. Merci maître Sengo, numéro de téléphone na bande ko tuba. C'est les 081. Plus c'est ça la. Zela to bande bandeli. Plus 243 81 74 9000 4 à la fin. Je reprends. Plus 243 81 74 9000 4 à la fin. Là vous avez le vôtre. OK? Oaza pemeni na bino. Hein? Oaza pemeni na bino mwana mboka Kabenji Senda Senghor. Toza awa tina suka. Toza na bango awa tina suka. Pona mulaya nzela ndeko fize ba mususu bakokatana. Pona mulaya nzela eza mbangu te, eza mbangu ya ba mikolo. Pona mulaya nzela pema ba mususu bakosuka na nzela angulumi mai Joseph Kabila fort encore fort. Tozaka ka elenga Congo TV torotala ndenge nini makambo koleka na mboka na biso soki masase kobeta toyebite soki nini koleka toyebite donc tozaka po totala na miso elenga Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée. Merci na Christian Manza Tracy Mbelenga Pro Glody de Suka tozaka ka soki nini kobima toyebite après mbutu soki kozala mais tozo sambela nzambe mbutu ezala te toza souci ya mboka na biso souci ya population il faut ezala repa ba konza mboka na koganga na kolemba te. Ezamboka na biso République démocratique du Congo, il faut kimia ezala bomoko ezala mboka il faut tongama. Donc mboka et dépendre pour na mutu moko te. Merci Elenga Congo TV.